qui biso ya maladie, il y a un côté, donc ça fait mal, donc c'est si pas si mon qu'on dit jamais vu. Sabrina, oh Lucas pas diagnosé, maman, bravo. Bravo, obi culpabilité nini oyo tikali nango. Obi pasi combien oyo pesi batu. Mama, batu nyonso baolo bakama be pona yo. Mutu moko taza na témoignage malamu pona, mutu tout azolo bakama be pona yo. Mais yo mon conscience non c'est comme si on dirait zaté. Conscience nouvellement c'est comme si on dirait zaté. Lelo ya Jennifer ya tiki biso, atiki bana na ye, atiki mama na ye azaki likonza famille na bango. Atiki lelo famille na likolo na yo Sabrina. Onyo ko la mobali apesi yo bana, mobali asali yo na poto lelo babengo mama. Oza ko se permettre ok ko lala na flato eza face na yo, ok kuna olali kuna na mobali na Jimmy. Lelo ya Jennifer ya zata tiki. Teni 15 ans mobimba za na mikanda te likolo na yo Sabrina. Et lelo atiki biso ozwi nini? Ozwe loko te obomi kaka relation moko ya malamu botongaki onyokoli innocent batu mwana mobali akomosala kiboyi ye jena koma kosala semblant lokola aza na esengo me nzoka ya Jennifer azaka na esengo te likolo na yo aba ye Jennifer ya modele azolela mwana ne malobo azobimisa Sabrina oza na kimia te. En tout cas, naotela bino nazo balancer le bino moi élément moko mukie ya maman ba Jani comment azolela comment azobimisa maloba pona mwana na ye Sabrina oza na vie mulai te nazo ebiso vraiment tozonga tout à l'heure na bino baba ndo mona ya Jani azaki kona famille na bango Sabrina combien de fois yo biloko ya Jani obwaki libanda combien de fois Sabrina. Combien de fois yo vanisi ya Jani na kiti sala be mission finga ba Maxi Bondo e sala bo pour Maxi ba bana ko témoigner ya malamu pona ya Jani ba lelo suki wapi lelo suki wapi ya Jani mobali kuta okufa yo mwasi ozate kindumbo za pa voisin pa Jimmy wana lelo mobali azate mobali atiki yo nabite guni no yo kinde ya Jani ke mobala tikeli otan sana okindumba mobala okufa nza eloko olezate sange bimina ndako pona souci eloko olezata komi bimela likona yo mwasi ndumba oyo molaso ndoki nyama yo okolala ozolala na Jani moni yo oko na mwana no bota ete omoni mwana okobota ete ti okokonfese makambo mabe osali ya Jani mwana mobali mbinga bongo 15 ans na poto ata mukanda te maboti so bana misatu oza ndoki Sabrina yo obomi relation ya nani ya Jennifer ya obebisi vie ya mwana mobali bayiba ya Jani esengo ya Jani esengo ezalaka te. Amen. Likona yo la prime. Amen. Elle 96.
Nikona yo la brine. O bébé si avenir ya Jani Faya. Maman, na seza biso batu. Likolo eza nzambe. Oyo saloko futa ngo poko buka ngo na famille na yo. Bandoko na biso mibali na poto bazo nyokwama. Mobali kitoko bongo nzoka akoma lokwa zoba na yo. Onyokole de gauche à droite. Ozo bosa na teka za mwa mobali ayaki kayu ayaki koluka za na famille na ye. Lelo bomi mbinga mobali. Oza na kimia te mama yo. Ozo liye ole na Jani. Olali ole na Jani. Ozo seka ya jena pembeni na eloko tu oyo osala et surtout soko mati na mbetu yebaka soko ozo sala bolingo na Jimmy wana eza lokosa na Jani vutima ya jena bosa na ya mao o baby si avenir ya Jani na mao o tie bango na confusion o sali ya Jani vraiment ayeba kuta ta famille te meta la maman na bango azo mwana nga benga nga ya nyonso. Boyo kala ema wate, elle mérite pas. Boyo ko vendre c'est assez, bon tu n'as un peu ça enveloppe, moi c'est na bana. Non, c'est un assassin. Sylvie, attends, c'est Sylvie Molisso. Sylvie Molisso, c'est la première dame de Jani Faya. Une histoire. C'est elle, voilà. C'est elle qui va être. S'il y a des démarches à faire, à faire à Kinshasa, autant à Sylvie, si vous avez un moyen de tomber dans la faille. Si madame a dit là, il m'a dit là que message au madame. Oui, donc on y a beau. On va faire la Sylvie à nous. Parce que toi, qui kuna na elo na ebiso sur les kuna, yete bon tout. Ma waza na non, na ça c'est que na nenga mairie ba ozalate. Na nenga mairie ani. Mais ozala alliance. Alliance c'est kufa bana kala. Oui, bosa ka bosa théâtre. Non, bazana alliance. Yani. Max, je te dis. Yani. Bon, OK, c'est bon. Merci beaucoup. Sur Yanine Totala, sur Kitakin Totala na ozala cercueil. Dans un cercle. Ça va là, ça fait tout la royaume. Mais non, mais pas pour alliance. Si kala nga ya ça nini. Maxi, oh mon na na zota l'avantage ya bana oya genati ya na asale le côté na poto. Ana mbongo te ana le côté. So iba ko sunga bana jeni bazana chasa oui ou non? Otanga na Sylvie par rapport à quoi? Na bi papa bazana kana mairie. O soko banga champion soko banga jamais mbenga. Mangata bale kana mairie kabela sila kache. Soko na to kine ko vala na kine ha. E ko yim to zali boso cercueil. Yebango. O pesa avantage kwani? Na bien fantastique. On dit c'est pour ça caméra kwani? On pesa avantage kwani? On a dit c'est bon. Natiki. C'est bon. Vous offrez le bisoko? On pesa avantage. Voilà, bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend ma pays et puis ça dépend
ba air place nyonso toma bozwani bato balingaka Bianca Zanga balingaka mwana suka famille bota pe alingaka bino vraiment. Merci beaucoup na notre autorité morale Bellevue Kondi Balobi Maman Moro Tiarai Gauchi Poutine de l'écriture. Merci à toi et pourquoi pas là je dis un grand merci à Dongole Santamba Versas. Merci à toi Odette Lesa Maman la Lesline. Merci à Mifile Samotema Papi, Irène Kialuka Motema Richard, Nadine Kialuka 001. Un grand merci à toi Karine Zanga Jocelyne Kialuka, Patricia Branco, Agent César Moko, Ada Jolubanda de Turquie Luanda et Turquie Paris et Paiwapi Rose Benga Zawana. Là, je dis un grand merci à Mami Tadina, Babi Amoko bien, donc Oumela Nayo. Un grand merci à la grande H, Mama Sakina, et pourquoi pas Niklette Douma, la maman chérie à moi aussi, 100% famille de Bota TikTok. Donc, on est ensemble partout dans le monde. En tout cas, tout le monde a qui premier épisode Nabiso, il y a drapeau. Le Lengenini et Isa Koleka. En tout cas, vraiment, nous avons notre premier épisode de Kota na Bellevue Télévision. Kota le Lengenini Bellevue à Kof. Ta grâce Fimbo, Balekine, en tout cas, il y a Zarabon, il faut moi rigueur. Si vous avez mon conduit la famille, laissez aller les cater parce que mibeko za mibeko atali si grâce ko tanda ko retard eza na tinate mais ozo ko tanda ko retard pour Paul wani que grand temps na biso aza comment aza mo conduite eza question mo conduite la loi eza loi ozo mona donc quand on a Bellevue Télévision ta la film ko la jamais dessus ko tika ko la jamais dessus na Bellevue Télévision vraiment merci beaucoup na tout le monde n'a pas soda l'olenge ezoleka. En tout cas, tout le monde papa na biso pe Serge na mwana ne ada ilu na ndenga zo teme na mwana ne tika drogue. Est-ce que ada ba tika mama top tandenga za ko encourager mwana tika ba via ba drogue. Est-ce que ada ilu atika drogue solo tondenge nini. En tout cas tout le monde film na biso vraiment bientôt na 16h30 ezokota na Bella Télévision yom dozino libako Rolanda film te ta la film. Merci beaucoup bato beli bobengi biso pona liwa ya Jani. En tout cas esali pasi epesi pasi komona ya Jani Faya ya na biso papa na biso donc no pona biso papa kulutu na biso papa liki na biso nyonso ya biso ya Jani Faya zali. Mais le atiki biso subitement bo atiki biso ya maladie te ya eloko te donc ça fait mal donc pesi pasi moko du jamais vu. Sabrina oh luka pa Jani zui maman bravo obi kipabilité nini oyo tikali nango obi pasi combien oyo pesi batu mama batu nyonso baolobaka mabe mpona yo mutu moko taza na témoignage ya malamu mpona mutu tu azolobaka mabe mpona yo mais yo moko conscience non c'est comme si on dirait zate conscience nouvellement c'est comme si on dirait zate lelo ya Jani Faya atiki biso atiki bana na ye atiki mama na ye azaki likonza famille na bango atiki lelo famille na ye likolo na yo Sabrina onyokola mobali apesi yo bana mobali asali yo na poto lelo babengo mama oza ko se permettre oke kolala na flat oyo eza na face na yo oke kuna olali kuna na mobali na yo Jimmy lelo ya Jani Faya azata atiki biso ya Jani azokufa na susi na pasi na motema Sabrina yo na zemi ya mobali mosusu ozala nango na ndako ya Jani Faya tala pasi opesi ya Jani tala pasi opesi na famille wana bamaloba kilo nyonso tu wana oyo baoloba no wana nga so na lokwa yo Sabrina za mwasa komikitisa futa biye ya Kinshasa luka réconciliation na famille ya mobali na yo parce que bamalobo bazoloba no wana surtout oyo mama ba Jani Faya modèle azolela mwana ne malobo azobimisa Sabrina oza na kimia te
En tout cas, naotela bino, nazo balancer le bino moi élément moko mukie ya maman bae Jani comment azolela comment azobimisa maloba pona mwana na ye. Sabrina ozana vi mulai te nazo ebiso vraiment. Tozonga tout à l'heure na bino. Lobi papa mala tuze kusolana na Jani. Aitinga manani te lobi na kobenga yo komo to solola. Lobi angonde na kuti prière papa. Ndayo kaka sako Jani akufi ambera nini. Yeso ada tona nzote za bia da yebisa nga. Totia yina ba prière. Mena yo kaboyo Jani akufi na ndenge ni. Lobi to solola na mwana nanga. Ayisinga tali kama mabete o mama na doyo ka. Sikoyo ekola lelo Jani akufi bangana mwana mwachara babota na yeba mwana mwachara lokola dala ye mutambongo azwa mobali azwa zemi na mobali abengana yeye na bwini poto zo ya baba zo yo kata madela poto mwana nyongo la bwini sala oyo lingo sala na bango yo lokola tena boti la bwini sala bina yo kena yo papa angono bakadali aliya so ya mwana akufi mama no bedere na bila no papa na sapo kuba na musakata leo bandari na musakata na kura na bayaji bizo poko na bizo mtakena kuna na toza bayaji na sipo ye mwana wa lokola sakani sokeza baye papa na bino mwana hata mara na poto na bio hata voilà tozongi ya bino nyo surtout bomoni comment famille ya Jani bazolela bomoni comment famille ya Jani babanda omona ya Jani azaki ikona famille na bango. Sabrina, combien de fois vous bloqué ya Jani obwaki libanda? Combien de fois Sabrina? Combien de fois vous vandisi ya Jani na kiti sala be mission finga ba Maxi Bondo e salabo pour Maxi ba bana ko témoigner ya malamu pona ya Jani banda ko luka combien de fois ya Jani fa ya zonga Kinshasa? Oui. Combien de fois banda ko luka ya Jani fa ya zonga Kinshasa? Onyoko Olivier mwana mobali Sabrina yo posa bande kwa mibali yo kanti soko nyoko la ki ya Jani Jani sali 15 na poto mikanda te likolo na yo osomona ya Jani fa ya nyo kwa milikolo no 15 na Paris azui mikanda te à cause de toi maman. Tu dois payer. Oko futa ba pokase oyo futi parce que au futi en mouvement pa au bukisi ya Jani oko futa ngo mama osana kimia te toko ba do lebelo tongo pokwa midi biso nyonso to famille ya ba comédien famille ne moko batutu babandolo baka makambo likolo na yo oza mabe oza malamu te Sabrina konyo kolande ko mobali pona nini aikoluka na poto lokola mutu nyonso akuta na yo Sabrina bosali famille Jani botiso bana mibale bana na poto koma Jani 15 mobimba za mikanda te likolo na yo Sabrina elolo atiki biso ozwi nini ozwe loko te obomi kaka relation moko ya malamu botongaki onyokoli innocent batu mwana mobala komo sala kiboyi ya Jani akoma kosala semblant lokola aza na esengo me nzoka ya Jani fa azaka na esengo te likolo na yo la brine lelo suki wapi lelo tala obomisi Jani Faya obomisi engambe ya mobali obomisi ye ozana kimia te mama vino mobimba olalola na Jani olie na Jani olamuka ozana na Jani mutu osala carrière ne na théâtre Jani Faya mutu ni na seka te pa Jani mwana mobala wana futa ma chère na nzonzingi koleka ya Jani azaki te mwana mwasi ya lokoso mwana mwasi ya mabeki ndumba ozobuaka biloko ya Jani donc mwana eraka ozo biloko ya Jani obwaki libanda po yebaki azaki na point faible azaki na mukanda te azaki na place okende te yo fo sakana na ye sakana so na Jani yango ti yo wana kufi sakana na ye bisusu ti opomi Jani Faya obebisi carrière a mutu
olingo tiena ranki na bandeko na ye na ba collègue na théâtre sabwino oza mwasi mabe lelo suki wapi lelo suki wapi ya Jani mobali kuta okufa yo mwasi oza te kindumba oza pa voisin pa Jimmy wana lelo mobali aza te mobali atiki yo nayebi te guni no oyo oyoki nde ya Jani akeya mobali atikeli yo tansana okindumba mobali okufa nzala eloko oli eza te ne Jennifer ya okufa nzala eloko oli eza te me yo mwasi oza wana mobali akoma moto masanga tala bamilangi ya masanga ebimi na ndako mpo na susi eloko oli eza te akomi bimelamela likolo na yo mwasi ya ndumba oyo molaso ndoki nyama yo okolala ozolala na ye Jani omoni yo na mwana na obota ye te omoni mwana okobota ye te ti okokonfese makambo mabe oyo osali ya Jani mwana mobali mbinga bongo 15 ans na poto ata mokanda te mabotisi oyo bana misato oza ndoki oza vraiment sirène osali ya mvutima ya Jani abosana ya mao obebisi avenir ya Jani na mao otie bango na confusion osali ya Jani vraiment ayeba kuta ta famille te metala mama na bango azoba mwana nga benga nga ya nyonso abosana mama na ye abenga pauvre mama na ye nyonso abengaka mwana mwasi wana ayeba mama na aza ndenge nini mama na asali ndenge nini ndenge nini ezoleka pa mama na bango nyonso abenga famille na ye yo kanti ndenge oyo osali bongo okotisa ya Jani obomi ya Jani nde ozwi nini na poto ozwi eloko te ozwi malédiction likolo ya malédiction yo ndenge oza bongo vino mobimba oza lese te mama zemi wana okobota mwana wana te mwana wana yo obote te zemi wana okobota te yo omoi vraiment 9 mois nde ekoma mwasi akomi na 9 mois yo okoma 10 mois 10 mois okomi na 11 mois 11 mois 12 mois 15 mois ntina 20 mois yo obota mwana wana te osimba ye te mwasi azoba motema mabe nyama ndoki yo kati soki obebisi fi ya Jani obomi ya Jani nde ozwi nini mwasi mabe biso toyoka soni toyomona ke bandoko na biso mibali na poto bazoniokwama mobali kitoko bongo nzoka akoma lokola azoba na yo oniokole de gauche à droite ozobosana te kaza mwana mobali ayaki kayu ayaki koluka aza na famille na ye lelo bomi mbinga mobali oza na kimia te mama yo ozolia ole na ye Jani olali olali na ye Jani ozoseka ya Jani apembeni na eloko tu oyo osala esurtout soko mati na mbetu yebaka soko ozosala bolingo na Jimmy wana eza lokola osala na ye Jani yo kozala na kimia te vino mobimba tokolakelo mabe du jour au jour yo chaque jour kato banolakelo mabe vino mobimba sabune etikali kaka bongo okobonga te vino mobimba na mbinga mobali oyo olalisi okotikalaka kobonga te mama vino milelo na poto famille na yo bakozala na esengo te ata boke kokangisa nzoto yo oza na ye Jani pauvre mama wana na kobokola ye pauvre mama wana nana kolesa ye nana kosupporte baklasse ya bana ne ana Kinshasa atiki bana na mike na poto tele Jani afai na bane basali video tande bazoseka la brine yo obomi relation ya nani ya Jani Faya obebisi vi ya mwana mobali bayiba ya Jani esengo ya Jani esengo ezalaka te likolo na yo la brine L96 likolo na yo la brine obebisi avenir ya Jani Faya mama na se eza biso bato likolo eza nzambe oyo osali okofuta yango mpo kobuka ngo na famille na yo
N'habite bana mibali na poto so bake poto pourquoi bakoma esclave pa bana basi bonikisaka bosokolisaka bandeko mibali bakaleson bosalisaka bandeko mibali bakomi lokola bazoba na bino bana mibali bakoma koniokwama na poto likolo na bino bana basi bokofuta ngo omona mwana mobali mosusu aye poto aye koluka mpona bandeko nde mama na ye asala avenir na ye me mwana mobali akoma onika kaleso mwana mwasi mwana mobali akoma onika soutien mwana mwasi eloko la Bruno banosalisa ya Jani Faya yango wana star munene Jani ayeba nini ya groupe ya ngadiadia ya poeza ya biso ngadios mokotisi ya Jani Faya sa mabele mama okozala na kimia te Labrine okozala na kimia te soki Sabrina soki Labrine okotikala kozala na kimia te na vino mawa na mawa milelo na milelo pasi oyo pesi bakomedie mama okozala na esengo te vino mobimba ozala na esengo te pasi na pasi ndenge bakomedie bazolela ndenge yo mpo kobandolela okobota kisimbi okobota mongol okobota mwana aza na forme te nzambe alola témoin oza mwasi mabe koniokola mwana mobali oyo aza innocent asalaki yo nini soki olingaki ete olinga otikaki ndeluka vi na ye ayere obomi vi ya Jani Faya obebisi vi ya mwana mobali ya mokolo bongo vina mobimba ozala esengo te mama Labrine kande ya Jani akotisa mabele boye yo mpe vino mobimba bakomedie tobandolelaka chaque jour tobandolelaka zema ano oza nango obota kisimbi zema ano oza nango yo kobota kisimbi okozala na esengo te vino mobimba okonyokama kande ya Jani anyokami boye yo mpe vino mobimba okonyokama na poto na mobali wana Jimi wana bokonyokama bokozala heureuse te na poto wana bokonyokama bakobotola bino mikanda Jani mobali mbinga akufi atiki bana na ye atiki mama na ye oyo abokolaka na bwino oza mwasa ndoki osaki ndumba na ndako mobali atiki kutu yo ya Jani Faya star munene yo kende oboma ye likolo susi tala niveau bakazi ya masanga ezobima na ndako mobali aliaka ata koma moto akwiti likolo na yo oza nani oza mpe kitoko te atai mabe oza kitoko te yo tala mwasi mbuma miso nde bakangi kati na sa mai mama okonyoka mokomona pasi okomona pasi ozala heureuse te na libala wana oza nango loba Jani Faya asalaki ndumba asala mabe abebana na mwasi na ye mao likolo na yo ozala na esengo te mama yo vino mobimba milelo kolela okomona pasi oyo Jani amoni yo okomona ngo okosouffrir vino mobima yo po souffrir na ta moyoyo oyoka pasi ondeko ya mobala yoki yo kosouffrir bandeko na mibali bakolambisaka bango na fufu ndenge yo bengani ya Jani bandeko na mibali bakosala mpe bango ka bongo mwasi mabe mwasa soni donc bandeko kutu na inutile kocontinue mission pasi En tout cas, merci Bozake Belé. Là, je dis un grand merci à Mauvais propre Tito d'Acosta. Merci à Mauvais Jean-Paul Kapinamote, ma maman Nassi, et Nenen Zimbi la brésilienne, Doris Mwamba, Niki Soka la patrona, international Kabobo. Merci à Miss Margot la patrona, et Patiti Tengue. Tonton Grâce, Nick Bams de Brazzaville. Merci à toi, Chico Sa. Merci à toi, Chico Sana. Et pourquoi pas Chaco. Merci à toi, Tiana Banaka Yamote Marovic Bangala. Et merci à toi, Johnny Lema Aquarium Kilo à Congo, 10 fois belle. En tout cas, vraiment, de Kotani, à la prochaine occasion. Bye bye. Voilà, Tozongi, Binonio, surtout Bomoni. Bomoni, comment famille est Jani Bazolela. Bomoni, comment famille est Jani. Nakoluka, combien de fois il y a Jani Faya Zonga Kinshasa. Oui. Combien de fois il y a Jani Faya Zonga Kinshasa.
onyoka Olivier mwana mobali Sabrina yo poza bande kwa mibali yo kanti soko nyokola ki ya jana sali 15 na poto mikanda te likolo na yo osomona ya Jennifer ya nyokwa mi likolo no 15 na Paris azui mikanda te à cause de toi maman tu dois payer oko futa ba pokase oyo futi parce que au futi yango mapa au bukisi ya jani oko futa ngo mama osana kimia te toko badolobelo tongo pokwa midi biso nyonso to famille ya ba comédien famille ne moko batutu babandolo baka makambo likolo na yo oza mabe oza malamu te Sabrina konyokola ndeko mobali pona nini ayekoluka na poto lokola mutu nyonso akuta na yo Sabrina bosali famille jana botiso bana mibale bana na poto koma la brine lelo suki wapi lelo talo obomisi Jennifer ya obomisi engambe ya mobali obomisi ye ozana kimia te mama vino mobimba olalola lina ejani olie na ejani olamuka ozana ejani mutu osala carrière ne na théâtre Jennifer ya mutu ni na seka te pa ejani mwana mobala wanofuta mashere na nzonzingi koleka ya jana azalaki te mwana mwasi ya lokoso mwana mwasi mabeki ndumba ozobwaka biloko ya jani donc mwana eraka ozi biloko ya jani obwaki libanda po oyebaki azalaki na point faible azalaki na mokanda te azalaki na place okende te yo fo sakana na ye sakana so na jani yango ti yo wana akufi sakana na ye lisusu ti opomi Jennifer ya obebisi carrière ya mutu olingo tiena ranki na bandeko na ye na bacollègue na théâtre Sabrina oza mwasi mabe ne Jennifer ya okufa nzala eloko oli eza te me yo mwasi oza wana mobala kome mutu masanga tala bamilenga masanga oza vraiment sirène osali ya mvana mama na ye tabengaka pauvre mama na ye ere nio tabengaka mwana mwasi wana ayeba mama na aza ndenge nini mama na asali ndenge nini ndenge nini ezoleka pa mama na bango ere nyonso aobenga famille na ye yo kanti ndenge oyo osali bongo okotisa ya jani obomi ya jani nde ozwi nini na poto ozwi eloko te ozwi malédiction likolo ya malédiction yo ndenge oza bongo vino mobimba oza lese te mama zemi wana okobota mwana wana te yo kozala na kimia te vino mobimba tokolakelo mabe du jour au jour yo chaque jour kato banolakelo mabe vino mobimba Sabrina etikali kaka bongo okobonga te vino mobimba na mbinga mobali oyo olalisi okotikalaka kobonga te mama vino milelo na poto famille na yo bakotana na esengo te ata boke kokangisa nzoto yo oza na ejani pauvre mama wana na kobokola ye pauvre mama wana nana kolesa ye nana kosupporte baklasse ya bana ne ana Kinshasa atiki bana na mikie na poto tele jena fa na bande basali video tande bazoseka nayebi te bana mibali na poto so bake poto pourka bakoma baesclave pa bana basi bonikisaka bosokolisaka bandeko ya mibali bakaleson bosalisaka bandeko ya mibali bakomi lokola bazoba na bino bana mibali bakoma konyokwama na poto likolo na bino bana basi bokofuta ngo omona mwana mobali mosusu aye poto aye koluka mpona bandeko nde mama na ye asala avenir na ye me mwana mobali akoma onika kaleso mwana mwasi mwana mobali akoma onika soutien mwana mwasi eloko la brino banosalisa ye Jennifer ya yango wana star munene jana ayebani na groupe ya ngadiadia ya poeza ya biso ngadios mokotisi ya Jennifer ya sa mabele mama okozala na kimia te la brine okozala na kimia te soki Sabrina soki la brine okotikala kozala na kimia te na vino mawa na mawa milelo na milelo pasi oyo opesi
mpasi oyo opesi bacomédien mama okozala na esengo te vina mobimba vina mobimba ozala na esengo te pasi na pasi ndenge bacomédien bazolela ndenge yo mpo kobandolela okobota kisimbi okobota mongol okobota mwana aza na forme te nzambe alola témoin oza mwasi mabe konyokola mwana mobali oyo aza innocent asalaki yo nini soki olingaki ete olinga otikaki noluka vi na ye ayere obomi vi ya Jani Faya obebisi vi ya mwana mobali ya mokolo bongo vina mobimba ozala na esengo te mama labrine ka nde ya jana akotisa mabele boye yo mpe vino mobimba bacomédie tobandolelaka chaque jour tobandolelaka zema ano oza nango obota kisimbi zema ano oza nango yo kobota kisimbi okozala na esengo te vino mobimba okonyokama ka nde ya jana anyokami boye yo mpe vino mobimba okonyokama na poto na mobali wana jimi wana bokonyokama bokozala heureuse te na poto wana bokonyokama bakobotola bino mikanda Jani mobali mbinga akufi atiki bana na ye atiki mama na ye oyo abokolaka na bwino oza mwasi ndoki osaki ndumba na ndako mobali atiki kutu yo ya Jani Faya star monene yo kende oboma ye likola susi tala niveau bakazi ya masanga ezobima na ndako mobali aliaka ata koma moto akwiti likolo na yo yo oza nani oza mpe kitoko te atai mabe oza kitoko te yo tala mwasi mbuma miso nde bakangi kati na sa mai mama okonyoka mokomona pasi okomona pasi ozala heureuse te na libala wana oza nango loba Jani Faya asalaki ndumba asala mabe abebana na mwasi na ye mao likolo na yo oza na esengo te mama yo vino mobimba milelo kolela okomona pasi oja na moni yo komona yango okosouffrir vino mobima yo fo souffrir na ta moyoyo oyoka pasi ondeko mobala yoki yo kosouffrir bandeko na mibali bakolambisaka bango na fufu ndenge yo bengani ya Jani bandeko na mibali bakosala mpe bango ka bongo mwasi mabe mwasi asoni donc bandeko kutu na inutile ta kocontinue mission pasi. En tout cas, merci Bozake Belé. Là, je dis un grand merci à Mauvais propre Tito d'Acosta. Merci à Mauvais Jean-Paul Kapingamote, ma maman Nassi, et Nenen Zimbi la brésilienne, Doris Mwamba, Niki Soka la patronne, international Kabobo. Merci à Miss Margot la patronne, et Patiti Tengue. Tonton Grâce, Nick Bams de Brazzaville. Merci à toi, Chico Sa. Merci à toi, Chico Sana. Et pourquoi pas Chaco. Merci à toi, Tiana Banaka Motema Rodrigue Bangala. Et merci à toi, Johnny Lema Aquarium Kilo à Congo. 10 fois belle. En tout cas, vraiment, je vous à la prochaine occasion. Bye bye.